Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Bon dimanche na bino nyonso bozi occasion kolanda KNB News magazine ya liboso oyo tozali ko continuer ko pesa bino information en continu na cadre ya chaîne KNB News, c'est-à-dire nyonso na lingala nano ezali te nazali na plaisir ya koyeba que bozali ebele bisika ndenge na ndenge na à travers le monde entier pe bozali continuer sur ma message ya félicitations pe ya esengo ndenge bozali kolanda ba actualité na bino chaque jour kasi na lingala. Na page rétrospective Nabiso tolakisaki bino mokolo ya lundi dossier complet sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a commis président ya Union africaine, c'est-à-dire séjour na ye na nyonso oyo salemaki na week-end passé tolakisaki bino yango na KNB News bolanda reportage ya Nathan Siata. En marge, il y a prise des fonctions na tête il y a Union africaine. Président il y a République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A komaki na Addis Abeba, capitale ya Éthiopie, mokolo ya vendredi 5 février 2021 et sika wapi. Présidente ya Éthiopie yemoko asalaki déplacement pour na koya koyamba ye. Après tête à tête oyo bazwaki bakendaki na ville et sika hôtel ya nouveau président ya Union africaine ezalaki. Après yango, samedi 6 février 2021, le président de la République démocratique du Congo, oyo azali nouveau président de l'Union africaine, akomaki na siège ya Union africaine ayambamaki na président de la commission ya Union africaine Moussa Faki Mahamat. Deux personnalités ba échangeaki après bakotaki na salle Nelson Mandela P34e session ordinaire ya assemblée et bandaki oyo ezalaki par visioconférence kaka ba autorité oyo bazalaki na Addis Abeba nde bazalaki présent na discours na ye nouveau président de l'Union africaine président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki ke ezali honneur oyo ba président nyonso basali na ye pe na mboka na ye mobimba na kopesa ye présidence ya organisation munene oyo alobaki pe ke ezali tâche moko munene arapelaki ke mandat oyo ezali na thème oyo principal art culture pe patrimoine alobi tolingi na Afrique participation active ya basi pe ba jeune oyo bazali moteur ya développement durable pe inclusif ezala esengeli koyebake nouveau bureau ya Union africaine pour na mandat oyo ya 2021 pe 2022 ezali boye. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya République démocratique du Congo, premier vice-président Macky Sall ya Sénégal, deuxième vice-président Azali Assoumani ya Comores, troisième vice-président Abdel Fattah al-Sisi ya Égypte. Azwaki ba symbole nyonso ya Union africaine na maboko ya Moussa Faki. Mbala moko sans kopema dimanche oyo 7 février 2021 président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturaki ba travaux ya 34e session ya ba chef d'état ya Union africaine. Première réunion na ye ya gouvernement Tshisekedi et salemaki mokolo ya lelo lundi 8 février 2021 kaka kuna na Addis Abeba na équipe na ye mobimba oyo ezalaki mingi réunion ya prise de contact oyo esika wapi nouveau président a exposé ki vision na ye na équipe mobimba pe a félicitaki membre moko na kobisa bango ke ensemble bakosala musala makasi pe kitoko pona ko relever ba défi oyo ezali kosenga na Afrique mobimba. Commission ya Union africaine pe secrétariat eko assurer ba activité quotidienne ya Union pe yango ezali basé na Éthiopie, Kinshasa et l'équipe partout. Mobali a balayote kasi akei kozemisa mwasi mosusu yo est-ce ozali na droit ya okende kobimisa bitumba ezali reportage tolakisaki bino mokolo ya mardi bolanda ezalaki bongo Peggy Lunga na Deborah Boulé nde ba proposa ki biso yango. Bafie ebele na kini bakoma komona kimakango lokola libala. Okomona azo vivre na mobali alingi koyoka te ke mobali alingi esika mosusu. Akokende kosala désordre lokola déjà babala ye.
soki pe mobali asente mwasi mosusu okomona ake kosala désordre na yango magazine Kembe ekitaki na terrain mpona koyeba est-ce que eza normal mwasi akende kosala désordre na famille oyo mobali na ye asente tant que ye moko kutu nanu babali ye te batika mutu abali yo te bozali kaka kisheri nakesala deza ya nini naosala ngo te loba mobali oyo abali ngai wana akosala me kisheri naosala na nga te naosala kaka na olinga mpo onopesa mbongo na olinga na ngai te eza normal te mpo na nga so namoni bango bona otika bango bavivre natikeli bango temps bien chance parce que asente mwasi wana baocontinue vie nga nakose retire na olonga na otika na nga conseil na opesa bafi basara bongo batika po parce que mobali yango asire bango na eloko te babali na bango te eloko moko te batika na bango kaka bon mpo na ngai naosala eloko moko te vu que asali no geste moko te na famille na ngai eza juste relation moko boye kaka eloko moko te bandeki koasire biso mpe kaka kotyanga na ndako soki asente mwasi mosusu noki osala trouble ni epa na bango ni epa na ye mo mobali noyebisi kaka abenga nga su te eloko moko te ngai na ye esili napesi bango chance bakontinue ye na mwasi wana mpo na ngai soki ameki koseskize we peut-être nakoki opesa ye su chance au moins nayoka explication na so eza clair ou valable to eza juste mpo baerreur mpe ezalaka nango moi peut-être nakoki koaccorder chance mosusu mpo na nga mama mobali wana aza mobali mabe mpo soki alingi nga alingi asala makambo wana te aza mobali akoboya aza mobali ata otiela poison akufa na ye mpo na nga fille wana asundola na ye kaka mobali mpo atake kocreye désordre na famille ya jeune fille wana ujana wana ozwa ne solution te mpo mobali esi deja ma esi esopani mpo na nga mwasi nde aboyaka mobali na bakabwana batikaka barelation so ezalaki ngai na wana nazomitia na place ya kibo mwasi te so ezalaki ngai noboya na nga mobali wana notika olimbise te nga kuta ata na nzela nopesa eso ata mbote te mpo aza mobali mabe soki alingi nga alingaki olinga ujana wana te seka moneke nga naopesa nyonso tu te kuna nde baopesa nyonso tu mpo nini noki osala désordre epa mwana wana noki osala na nga désordre te noboya nde mobali noboya mpenza mobali yaya conseil onga naopesa na bafille wana o bakutana na makambo wana nde baza wana basambelaka nzambe makasi basambela nzambe makasi nzambe asunga bango akutanisa na mobali moko ya malamu po mibali nyonso tupe bakoma na bango mabe ata pasteur kuta so tricher na ye libanda olinga obima na bandimi na ye conseil ngana opesa na bafi wana basambelaka nzambe batambolaka na nzela malamu eza teke mobali asali yo mpe bongo yo mpo koma mutu likolo te babi mutu azwaka mabe oyo basala mabe nde akutana na libakwa malamu donc mpo na nga mwana mwasi wana asambela neka nzambe azala neka kimia nzambe otindele mobala malamu ya vi na ye bafi boyebaki makangu eza libala te korumela na mobali elakisi pete ke akobala yo soki moninga asali nzela mosusu tika ye mpo oyebi te oyo nzambe abombeli yo eza na ntina te ya kobundisa mbanda mpo kobota na mobali eza nango mpe assurance te Kinshasa eleki partout na baloba ipare ke tata soki abalisi mwana na ye ya mwasi ya liboso ye mutu akolia mbongo te il faut apesa mbongo soki ndenge nini baluba pe bazaka na mwa makambo ebele eza reportage oyo tolakisaki bino mokolo ya mercredi oyo Benet Kongolo na Alpha Molenda basalelaki biso. tomonaka na baluba papa azalaka na droit ya kolia mbongo ya libala ya mwana na ye à partir ya 3e mpe 4e enfant, c'est-à-dire soki papa abalesi mwana na ye ya liboso ya mwasi aza na droit ya kolia mbongo wana te, kasi mutu mususu nde akolia mbongo ya libala. Na mwana ya mibale pe kaka ndenge moko tina 3e mwana nde akoki kolia. Na bikolo misusu ya baluba kaka papa akomaka na droit ya kolia mbongo ya libala a partir ya 4e mwana. Donc soki obota mwana mwasi moko to mibale yebake okotika ya kolia mbongo ya mwana moko te. Na yango magazine KNB tunaki na baluba bango moko pona koyeba pourquoi esalamaka bongo. Tosaleli kutima na biso po mutu musu akozala abaleli o mwana abaleli o mwasi avant ozwa mbongo na ye moko okozongisele mbongo na ye oyo ya dépenser tobenga ngo nani tozongisele mbongo na ye abaleli o mwasi wana nde kutima na biso ezalaka.
sikoyo soki ke mbongo ya mwana liboso soki babali mwana na yo ya liboso okokopesa bakoko na yo balia bapapa oyo baboti yo mobali obalisi mwana wana, c'est-à-dire okozongisa mbongo wana kuna. Sikoyo soki esalemi ke mwana ya mibale okopesa sikoyo baboti na yo balia bazala bana papa leki soki papa wana si akufa okokopesa bana papa leki sikoyo a partir ya mwana na yo ya misato nde okobanda kolia mbongo na yo moko. Avantage nango ezosala ke ezolakisa relation familiale eza bongo po na coutume na biso mwana ya liboso bapesa nanu bakoko bapesi bango dot ya bakoko. Mwana ya mibale eza ya mutu oyo abaleli yo peut-être noko abaleli yo ou bien papa leki ou bien mutu moko boye abaleli yo oza na droit ya kozongisela ye mbongo na ye. Après ya troisième utikali kobanda kolia biloko na yo. Avantage nango eza pona kofungola nzela ti mwasi akende abota azala na kimia po soki osali bongo te akokende baboti te abengani na ndako comprendre ubi abandi kobota bana bazokufa eza pe protection na yo moko papa soki olie okoriske okokufa obligatoire okokufa. Bon toliaka na biso te ezaka boye soki oboti bana na yo ya basi ifale mwana liboso moto akolia aza koko ya mibale bakozongisa pa papa obie soki moto mosusu abalela mwasi wana ekokende susu epa moto abalela ko mwasi wana mbongo wana ekokende pa na ye na nsima baoyo bakotikala okobanda kolia mbongo na yo ndenge ezalaka kaka selo coutume. Ce n'est pas dire lelo okozala obandi mosala no premièrement bapesi yo soit salaire ya liboso ozika yo moko bandi olia non ozokende pa baboti na pona kolakisa ke papa na ju salaire na nga liboso okokopesa papa na yo papa alie ndenge ezalaka pe na bana okobalisa mwana no ya liboso ozwi doti wana o reconnaître baboti na parce que yo komaki ndenge oza wana te sanke oleka epa baboti na yo ozo reconnaître baboti na yo. Mwana ya mibale de même okokopesa bango troisième attention oboti bana 100 50 10 mais mibale ya liboso okopesa bango le reste eza ya yo kolia ndenge okolinga. Ce n'est pas dire que bana nyonso soko balisi okopesa ka baboti na yo ezalaka bongo te. Boyoki bino moko ba raison to pe ba cause oyo esalaka ke makambo wana eleka lolenge wana kasi tokoloba ke esengeli kotosa kaka parce que ezali doctrine ya baluba po soki otosi te ba conséquences ezalaka ebele esengeli toyeba ke malgré nzambe azali coutume pe ezali po eza na ba coutume mususu esengaka kaka kotosa yango ata soki kibonzambe eleki makasi soki otosi te ekokanga yo ya malamu eza kotosa. Kinshasa eleki partout. Jeudi tolakisaki bino ndenge nini na Saint-Valentin KNB News esali challenge, c'est-à-dire papa pesa mama téléphone, mama pesa papa téléphone esengeli bosala échange pona kolakisaki bolingo na bino eza ya solo yamba bapel ya muninga muninga pa yamba bapel na yo ata bozana ba fiancé to ba chéri bo meka expérience wana pona kolakisa bolingo mokolo ya Saint-Valentin ezali reportage au tolakisaki bino mokolo ya jeudi. Toza na mois de février pe toyebi biso nyonso ko le 14 février ezali journée oyo ba amoureux nyonso ba célébraka fête ya Saint-Valentin. Ba couple ebele pe ba pesanaka ba cadeau à l'occasion ya journée yango. Biso magazine KNB to memaki makanisi musika à propos ya journée yango pe totunaki na ba amoureux soki ba kolinga kosala ba échange ya ba téléphone na cadre kaka ya ambiance ya Saint-Valentin, c'est-à-dire mwasi ya pesa mobile téléphone na ye asalela yango azala peine accès partout ti na réseaux sociaux pe ayamba bapel nyonso mobile pe asala kaka ndenge moko na yango motuna etunamaki boye est-ce que yo mwasi to mobali okolinga kosala bongo mabe ozala te pa mibali nde eza mwa pasi ne pa biso basi totika na facilité biso bini mobali na nga do mobali na nga na otikele telefone na moko ya Saint-Valentin c'est tout nga nde nayebisi yo ti ntango ya répondre omba mo ifo oyebaki naza fidèle yango na otika telefone ata une semaine à ça non ata moi mobimba ya Saint-Valentin ça ni nango c'est possible ya kosala échange ya ba téléphone parce que bayebaka mutu aza fidèle à partir ya ba jour wana souvent na ba moment ya ba événement ya ba fête
Et puis au moment il y a journée le 8 mars. Quand tout le monde a mingi na ba vie, il y a ba couple ou bien ba chéri, ndé ba vivre ka. Au moment où on a moi si boy. Na temps pour 20 minutes à du téléphone à tirer au mode d'avion. Bon yo so wana il y a on réa tirer au mode d'avion à bombi na pembeni. Tant pour aussi ça y a que pembeni, à qui font la mode d'avion là. Et après à Kabwani à Kenaye. Tant pour Kabwani, on a quel moment Kabwani nous sous. Alors pour la koyeba mutu qui aza mutu ozalaka naye pour partager naye qui aza sérieuse ou aza sérieux. À ce moment-là, nde okoyeba kino a te oyo aza sérieux ou aza sérieux te. Échange de ya ba téléphone eza mabete. On peut payer dans 2 jours au petit téléphone à Kenango. Il est pas tigé dans 2 jours téléphone au tigal nango. Nde okoyeba vérité c'est quand même boyo tambola na selon bolingo la bino soit na ninga kama dernier boyo gomema pour la préparation mususu boyo kosala. Bon so mutu azobanga ayebi eloko azobanga ta mususu aza fidélité na mobali na ye neti ngai na ndimi pour la Saint-Valentin na ozwa telefone na nga napesi chéri na ngai mobali na ngai papa bana na ngai kezala nango na maboko ate osali nango 1 mois esala ngai eloko te mais soki papa aboyi kopesanga telefone na ye wana nde tobebani. Ngai nazotala mindele te. Constitution na nga chrétien c'est la Bible. Bible na tangi de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Na moni fête à Saint-Valentin te. Alors inutile. Nga ponanga les jours wana ou n'importe quel jour ou madame nanga lobino pesanga téléphone na yo na yamba yo pezwa yanga. Lokola confiance ezali na opesa téléphone nanga sans problème. Kosala échange ya ba téléphone na mobali to pe mwasi na yo eza nango problème te kasi ekomaka nde problème pona ba oyo batambolaka na droiture te na bolingo po ko banga partenaire na yo adekrouva makambo na yo mususu oyo eza na kati. Kasi biso magazine KNB to proposer méthode oyo na ba amoureux nyonso ba célébraka fête ya Saint-Valentin pona année oyo cadeau ya malamu ya ko offrir na mwasi to mobali na yo eza kaka kopesa ye téléphone na yo asala nango 24 heures kaka après lobi nango mutu na mutu akozongela téléphone na ye Kinshasa eleki partout. Vendredi tolakisa bino ndenge nini ba mama batikela bana misala ya ndaku nyonso, c'est-à-dire ko servir papa ko sala ndaku tope ko bongisa mbetu ya ba parents et komaka ka bana na bana ba mama ba mi pesa mingi na novelas na film ya Nigeria ezali reportage tolakisa bino vendredi. Tambola na Kinshasa omona makambo ebele ya basi bakokaka lisusu te kozwa soin ya mibali na bango. Okomona maman soki alambi biloko me pona ko servir papa akozwa asundeli bana ba servir papa pe akotika misala nyonso ya ndaku kaka epa ya bana. Na yango tosolaki na population pona kotuna eske eza malamu mama soki alambi biloko me atika bana ba servir mobali na ye. Eza malamu te biso na mboka na biso na Brazil eza bongo te. Donc na biso soki omono za na ba jeune fille na kata ndako yo moko kozwa ki responsabilité na yo oko recevoir mobile na yo oko sala table oko nettoyer table na yo ba misusu nazo mona otama na waninga basi table na eza désordonnée nappe de table désordonnée pose assiette donc c'est pas la peine pour koloba pona baninga basi baza na kata ndako mabala ya Kinshasa il faut ba changer et puis ba nappe de table na bango désordonnée pose assiette ba assiette na bango et sa salité. Donc c'est pas bon. Donc comment on a cuisine est désordonnée, paillas n'est pas désordonnée et ça le coup la voirie totale, c'est pas bon. Donc comme le coup là à Verdun, c'est pas bon. Donc na baninga basi o baza ko lukama bala bazo swat. O baza na mabala, baza ko négliger mabala, baza ko tika mabala na bana na bango. Tantôt comme on a moi si aya na kata ndako, tantôt azo linga semeki bo frère azo linga pona nini parce que na ndenge aza ko yambaye, aza ko sala ko bongisa mesa ndenge azotia bopeto karafa ma ezanga te verna ya ma ezanga te côté azolia esa kitoko ya vraiment na tie confiance atiki mena abandonné arabaisser mena grande sœur mena kokoma mena base na ye kokoma mena epa ya petite sœur c'est pas bon babenga kango alingala selema kinse quoi biso te benga ona braza eza lokola détournement a détourner mena libala ya grande sœur na ye eza malamu te eza mabe conseil na kopesa bango esengeli te bapesaka bana baservir papa
na kopesa bana koservir papa eza kopesa accès na papa kobima libanda esengeli mama il faut reprendre soin ya papa koservir papa na makambo nyonso. Mama eza mabe mais mingi eyakaka epa na biso basi oyo tosalaka totekaka tobala misala tobala koteka wana kutobi biloko eza mokie toza bato mosusu omona mpenza ke na mbetu mwana moto akenda otandango makambo nyonso mwana moto asalaka yo nde obalaki meme bible ezobala ede deviendant une seule chair. Mobali wana ayaki nzoto moko na mwana te ayaki nzoto moko na yo ekomi mpo yosala mosala okomi bolembo. Il faut que toujours séparer makambo eza personnel na makambo eza professionnel. Occupe-toi de ton foyer, c'est pour toi et puis c'est pour la vie. Conseil na opesa ba maman na premièrement. Et loko nyonso acte nyonso moi ça ka bolingo. Soutez pas mobali na ye. Et koko bakisa bolingo te ko pe ko kitisa bolingo. Mutu nyonso na kati ya bolingo alinga ba comment je peux dire ba mettre ba intention sérieuse. Hein? Donc mobali nanga na senti pe que akanisa nga moi ti pe na senti kazo lengela nga. Mais nazo ebisa ba maman na boye. Servi mobali na yo. Qui paye le col la bozala ki mbala liboso. Nde saka ke bolingo bakisama. Soki yo négligé yé pas négligé yo. Qui paye le col la roi yé pas qui paye le col la reine. Ba maman il faut bo changer côté wana potango to bala na te pona bana nde ba ko souffrir na misala. Donc yo mama soki pe na mobali na yo paye ba ko zwa soin ya ndaku na yo moko. To boyi te ke bana pe baza na droit ya ko servir papa na bango soki yo mama ozate to oza maladi kasi ekoma habitude te po makambo ya boyango nde mibali misusu bakoma kobima libanda. Basi na bango bazo kokali susu te kozwa soin na bango malamu. Kinshasa eleki partout. Lelo mokolo ya Saint-Valentin bato bele ba na posa ko bala kasi ko bala ndenge nini oza na eloko te oza na mbongo te d'autres mikolo soko oza na $3000 te bosa na mwana bato ba parents pe ba komi na bango ko sala ba commerce na nzoto ya bana na bango e komi ko yebana na ba famille pasi pe mawa dossier auto développer ki mokolo ya samedi. Rédaction à KNB sans li constat que d'autres commis exagéré par rapport à tango ya kala. Nakala babanda ki kobala mwasi na mbongo pe biloko mingi te. Kasi lelo to koma komona ba famille misusu kosenga mbongo mingi koleka na biloko ebele ndeti ba écran plasma, ba groupe électrogène, ba kabelo pe biloko misusu ya ndenge na ndenge. Na yango to solaki na population pona koyeba nini esalaka po ba parents ba koma ko exagérer na ba facture ya dot. Tout comme tu vois, ça dépend de la famille, de la religion. Et là, la famille, ça dépend de la temps que c'est moi. Il ça qui a été fait, le fait de moi excellent. Mais souvent, c'est juste que tu sais beaucoup plus par rapport à des cours de musique. Donc, tout $5,000 à dot. Mais les familles sont à peu 3,000, 4,000 $, ça dépend. Tu es habitué. Mais au conseil de représentation, c'est que Ota signé au moins non qui n'a pas de Ota qui excellent bon ni au côté que personne non qui n'est ni ça va concerner situation économique ils ont ça là que parce qu'il y a trop de chômeurs la Katamboka quand le pays ne va pas lorsque les gens ne travaillent pas les jeunes par exemple ne travaillent pas Mboka na biso to vendre à bout tout à 70% des jeunes alors les jeunes tout bazar se retrouver dans ce surtout que les factures aussi à l'heure actuelle est comme exorbitante. Parents, je veux savoir à comment exagérer peut-être le montant. À parfois, par exemple, on a tantôt 4-5 000 $, pour Robert Samouna. Alors, j'aime ou d'abord un ajout à naïté, à sa moussama malungate, à Zobanga, à Zomagino, son accueil facture de Sangaï. Est-ce que n'a aucun? Donc c'est comme exagéré parce que biso ba congolais to kominde le koso makasi to comme exagéré ezaki kala ezaki bongo te biso ba maman biso ba bala ezaki ba vélo te ba plasma te ba moto te donc biloko ba comme singa pour le moment ezalaka na ngote ezaka juste moi symbole so opesi maman ke libala mais ba comme exagéré cause ya biso ba congolais le koso le kinde ya onde omoni mikolo yo ezo simba lisusu te moi biso pe to bala ba jeune garçon tozo kokoko bala lisusu te parce que
comment exagérer na ba dot. Moi ni dot comment petit au-delà ya ba 200 c'est $2500 tozo kokate. C'est bino bozo bino moko ba charge ya makambo ngo bo mekana ko tangisa bango ba parents ba mekana ko réduire makambo wana po ekende bien. Bato bakoma koteka malokola mbongo na biloko na magasin. Soki lelo ke na magasin avo somba eloko bakopesa facture. Et comme lelo moi si pe avo bakende kobala bafara bapeti facture. Na biso na magasin tokomi kaka eloko moko. Tango ya kala même na ba village basi baobala ka omoni bapesi moi symbole moi bakongana ba cuivre. Donc babilo ka esenge mo mungwa esili azui mwasi na ye akei ana capitale ekomi commerce mwasi na mutu bakomi kaka eloko mwasi na magasin bakomi kaka eloko moko ndelo bana basi bakoma kobota ebele ba jeune fille baobota ebele ba garçon bakokoka su ndimo kobala mwasi ezate mpona nini na facture baosenga ye ekosengela biloko ebele mutu moko kutu mbongo ya libala eza ba $2000 ba 1000 siko mwana wana aza na $2000 alingi mwasi na mwana kama mkebo kwewe ake asente mwasi yango pe mwa kende pa mobali charge nyonso ezongeli ka ba parents a cause ya nini ya ba facture ya libala ekomi cher kati ya mutu. Bapapa na bamama boyeba ke kobalisa eza koteka mwana te. Comportement ya kosenga biloko ebele na dot eza malamu te. Boyeba ke eza na dage moko eloba mbongo ya libala esilaka te. Mobali oyo abali mwana na yo akobanda kosalisa yo pe kaka, donc ça ne sert à rien ya kotumba mobali na facture. Kinshasa eleki partout. Tokomi na suka ya retro na biso ya mokolo ya lelo KNB News tozali ko continuer ko servir bino toko servaka bino toujours na ndenge elongo bani na caméra oyo simanango Alpha Bolenda mutazaki wana pe na caméra oyo simanango ezalaki bongo Hervé Zaka kasi na régie ezali bongo papa Timothée Kayembe nde mutoza osala makambo oyo ipareke bozo sepela nango makasi na bandako supervision ya Nathan Siata na réalisation. Merci na rédaction Mobimba. Tozali na confiance que tokuta na bino semaine prochaine KNB News, première chaîne de télévision. Oyo kopesa kabino pezali kopesa bino ba information en continu kasina lingala. Ngai Jimmy Mukendi na sepeli ndenge bolandinga mais souci na ngai ezaka moko. Semaine ngo pesili tokomi na Saint-Valentin. Bonne fête des amoureux. Ba amoureux nyonso bolandaki biso to sepeli. Merci mingi mais posa nanga ezaka moko to mona lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino